Maman, réalité, il y a femme de nuit, batubayo kango lokola aventure. C'est-à-dire, ils ont abattu mon soso. Bazo vivre ma camboyo. Moi, je vécu réalité, il y a moi si à Boutou. C'est-à-dire, au la boye, aux alikolo ya metu mais au kiti na mabele, au ya ressenti sous-vêtement et kiti. Au tikalini avec na ba mai ya mibali tout ça. Des cambo ya choix. Na sali choix, il y a 9 sœurs, 9 femmes. Il y a libala, ça n'a pas tenu. 9 femmes. Au proposé que oui. Simbate. Musala peso simbate. Oye pas qu'on dénide. Fallait ça nini pour comprendre. Lelo bananzabe bana posa ya vérité. Basus na posati à gauche à droite. Les enfants de Dieu ont besoin de la vérité. Alors c'est ce qui a fait que na découvrir babiloko yo parce que na simi moi ce simate. Na ke oyo simate. Na ke oyo simate. Na be non. Moi je suis un enfant de Dieu. Alors pourquoi makambo e simate? Aux enfants femme de nuit, noé bakinza bazali. Femme de nuit on a tikala le côté pour bon nzela nzambe. Merci. Femme de nuit ou mari de nuit abangaka présence nzambe te. Bisika nzamba zali, bisika démon azali. Mutako sayote, bisika nzamba zali. C'est là où se résident les démons. Ezana basi mususto mibali musako ba kende na yo. Ngai na mobali na na age ya kobala mwasi mususto tout ça to kende na ona kitoko tout ça. Babilo kwa neza kana consentement ya moto te. Ce sont des esprits ya femme ou mari de nuit. Ndeka nga makambo oyo. Nous sommes des victimes ya makambo oyo. Pasteur moko pe oza a divorcer kana basi. Chantre mon père chrétien, il y a son cas, quelque part, comme ce père, mari de nuit, tout ce je comprends. Oui, vous avez soulevé un très point important. Babylone comme sous connaissance est acquis nassé. De l'eau connaissance est augmentée. Parce que Daniel Azoloba, oui, connaissance est développée. Daniel Azoloba, que dans les derniers temps, la connaissance déjà s'augmentera. Babylone comme sous ce qu'on moi si ton mobile ya buto et d'autres choses que la paix moi si ya buto pe mobile ya buto te bilo comme c'est cause la par rapport ya ba engagement parce que le lobat baza patienter parce que nanza baza patienter ba nanza baza patienter baza beaucoup plus emporté na ba vana bango mais ce qui est là que ça ko sepeli sangai na nzela ya makon parce que nous devons toujours référer dans la parole du Seigneur. Bible zoloba na biso dans les derniers jours. Il y aura toujours des faux prophètes. Il faut reconnaître bango, ba pesi ba qualité, ba caractère na bango. Oye bango na posa ya kolata, posa ya bongo, lolendo ya kolakisa ba bien na bango na makambo belé. Nous sommes en train déjà de parcourir au temps de la fin. Voilà pourquoi je suis en train de dire à tous les spectateurs na 4 coins du monde entier, nous parcourons déjà au temps de la fin. Tout ce qui est la terre suka. Bilo musiba ko komone ko za ngo pe ya ngote. Etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher en Australie. Non, il n'y a pas de surtout de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na maman, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, peba yo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta
ba parfum pe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa. Pour na biso ezali pas cité tozwa mibongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabula yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso kosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas ba provision est tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour, merci pour la fidélité na bino na chez Biso TV. Les autres versions na bino akande to lo barasubi soyete. C'est que tout le monde a donc tout le monde a ni lelo. Pourquoi pas je dis merci na ba fidèle na biso hein, ba abonné na biso balanda biso na chez Biso TV. Pourquoi pas d'abord à mon papa chéri hein, et à ma maman chérie. Lidi Mukadi, papa Mukadi, Chic Mukadi dans na linga kemingi wana libota penda ba sonaza awa. Pourquoi pas je dis merci à mon Dieu hein, wa salinga lelo nazala awa na chez Biso. Pourquoi pas je dis encore merci à mon papa chéri hein, Liki Kayeme maman chérie Janine Kabedi. Pourquoi pas je dis à mon pasteur Felingu dia Kongolo le voyant yenda mon arabe yenda yokaka ayoka nzambe lelo pena na sepeli na bino susu nazana bino elongo lelo tolinga to solo la soso to yoka témoignage ya prophète na biso oyo tozana a prophète Eli azana témoignage moko munene hein boza pété boza rawana na chez Biso TV yo muto ongo lamba yo muto ongo sabo zalaka pembeni wana donc kota penda hein comment chez Biso TV hein chez Biso TV zala branché wana landa témoignage monene na pesi merci mingi hein na baninga na ngai ba fanatique na ngai o balanda ngai. Pourquoi pas je dis merci bonjour encore à Michi Miel ya chérie naninga ko mingi. Pourquoi je dis merci à Nadège Kimana naninga ko pe mingi yoza yanga ya kati Myriam Ngele hein naza bino yongo nazanga mon côté na plateau je suis avec un autre prophète hein boye ba so aza prophète so ki aza pasteur so ki aza apôtre so ki aza évangéliste naza na plateau aye ko sala témoignage na par rapport ya makambo oyo ye amona ye atala ye a simba ye a yoka c'est le prophète c'est le pasteur je ne sais pas trop sur l'année et puis ça témoignage n'est pas chaud papa. Bonjour maman.
C'est le prophète, c'est le pasteur, c'est apôtre, évangéliste. C'est le prophète Eli Saoumba. Eli Saoumba. Quand ndenge za biso na kata chez biso témoin toza bana nzambe. Tolinga fonto banda émission ya biso to senga moi prière est-ce que tu sa prière muke? Oui, c'est très important. On peut faire la prière. D'accord. Éternel, nous te bénissons et nous bénissons encore ces moments que tu nous as accordés. Laisse que la grâce, la protection et la réussite, la vie nous accompagne le début jusqu'à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète Eli a outi une église nini? Prophète Eli a outi une église Parole incarnée. Parole incarnée. Et ça a commune. Parole incarnée et ça a commune à Limete, précisément dans le quartier Mbele. Prophète Eli, de ce pays que yamba na chibiso. Merci maman. Et le konino yo memeli biso na kati ya chibiso balandi bazolanda yo bayoka. Eloko yo etininga na ya na chibiso TV. C'est par rapport à l'expérience oyo nga na vivre na nzambe. Parce que bato bazolanda biso balanda tali pe caméra. Merci. Eloko etininga awa na chibiso ezali expérience oyo nga na vivre na nzambe, c'est-à-dire na recherche ya nzambe. Yango etininga na partager na bandeko nyonso ko bazolanda biso na tous les quatre coins. On ose partager parole, on ose témoignage. Nalingi na partager parcours nanga personnel ko la témoignage ya makambo na vivre na nzambe par rapport ya passé na ngai pe ya présent na ngai, c'est-à-dire na vivre na nzambe. Okoko yebisa biso passé na ezaki nini parce que tout le monde a bassin ya nzambe belé ba mo utaka ngana utaki boye. Muto abatna bana bonzambe ti azokole azate bozala kana mo ba problème ko kaka ngana utaki nazaki mupagano est-ce que poza ka mona nzambe otalisa nzambe otalisa bana nzambe que nzambe azali il faut utaka na le passé za ka mabe te kozala mona nzambe izaka te ozala toujours mopakano. Quand on dit mopakano, c'est-à-dire c'est trop dit. C'est-à-dire nzamba ko ikolongola ka mutu moko te kana malamu malamu. Mutu nyoso autaka quelque part. Mutu nyoso autaka quelque part. Mutu moko ta bimaka boyi na nzeta yeka botenga na bimité. C'est-à-dire autaka quelque part. Alors tant que Zolobela prophète Eli, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a raconté le Seigneur par rapport à son passé. Le passé en ozaki nini parce que bakudeya ba fandi na ba Holanda biso ba nga ba yoka le passé en ozaki nini. Merci. Passé ya prophète Eli Saoumba. C'est-à-dire je suis en train de parler par rapport à premièrement à naissance na ngai. Alors ngai naza muto na botami na 12 mois et 2 jours. Le temps ba botingai. C'est-à-dire qu'avant kobota ngai, zemi ya mama ezaki na ba complication. Ezaki na ba complication ebele, ils ont parti par-ci par-là pour na koluka encadrement parce qu'à l'époque nzambe vraiment ya solo azala kité. C'est-à-dire faut que na ba mbikutisme et tout ça. Ba kende yende bakanga ki mama singa pour ngana bota malam. Alors ko kende kozela 9 mois, ça n'a pas tenu, na ko bota mana 12 mois et 2 jours. Après ko bota manangai, tant na bimi le na kufi. Après ko kufa baye kosala ke non bazwa seke ba changai bakangi seke to kenebo ba moninga wana obotami tanga na botami o sai papa ba quelques jours ba quelques semaines ou bien ba mois non ezali quelques jours et quelques semaines c'est tant na botami mbala moko boye mbala moko na kokufa na kufi do na bimi ya kokufa de sali ke batiki ngai wana babi ba luka seke ba katalota ba tie bakangi babandi ko kanga cercueil nde salike bayoki mwana bandi ko lela kata cercueil bayeba fungo lisusu cercueil donc c'est un peu ça bachaki na mort bachaki na mort kité parce que nazaki déjà moto abota misika alors à l'époque
balingaki vraiment te balekisa ngai na kati ya mort parce que babonaki ba dépense inutile bakenda yeka mbala moko mongo lero bandi koleleza kiso alors tango na bandi kolela nde baye kofungola cercueil wana batale oui c'est vrai mutaza en vie nde baye kobatela ngai na wana c'était à l'hôpital Mama Yembo à l'époque nde ba yute babatela mwana oyo bandi ko batela ngai tant babateli ngai jusqu'à tel point nous sommes sortis maintenant à l'hôpital pour na kokende sikoyo na ndako c'est ça aussi les choses a commencé les problèmes a commencé problème ngo ezaki nini bato ba Olanda ba limba yeba l'air au batio na cercueil la muki au leli bazuyo bazongiso ndako. Et c'est pas ça qui n'est ni kokola na yo ba makambo wana nyonso. C'est vrai maman, ngai naza muyanzi. Oyebi kobota na kutimi ya bayanzi lelo bakichuli tout ça, ezali tribu moko très compliqué oye vandisi kindoki. C'est vrai na ba tribu nyonso kindoki ezali. Ezali naza muyanzi. Alors tant on a bimi na hôpital na ba suite ya bata et c'est ce qui a fait que na bandi siko ba maladie na bandi kobela na bandi kobela na bandi kobela na zela maladie wana toke ba hôpital toke boye ba kende boye ça n'a pas tenu le koko na biso c'est-à-dire maman ya ba maman na biso naye ko comprendre parce que nga komo na ngai Eli Saumba poste non na ngai ezali nona ta balobi nona na tribu na biso etaki ndoki c'est-à-dire la traduction adali mwana oyo anemo abotami mwana adali sacré motapesa kinga kombo kaka koko na biso ya mwasi oya mama ya ba mama na biso nde motapesi ngai kombo wana alors nde ko sala ka lobi ke lokola mwana oyo to moni adali mwana moko abotami adali sacré il faut ba nzambe basala nini ba honorer ko botama ne ba pesi honneur te yango azobela bela ba ye ko sala ba nzambe nini ba nzambe ya bokoko ba nzambe ya bokoko il fallait basala nini ça dit fallait basala ngai ba cérémonie basala kité baye ko sala ne basala ki ba cérémonie te il fallait basala nga ba cérémonie po na tika siko ko bela voilà pourquoi koko aye ko réunir batu mususu bakolo c'est-à-dire oya yebani bakamari lokola bakolo baye balambi basoso koko mama ya mama na ngai baye kolamba soso lambi basoso bameli ba masanga ba nzamba tout ça basangisi mo bakolo ya mibali ya basi balatinga bilamba ya rouge balobi to pesa ye honneur parce que aye ba honorer yete et voilà pourquoi balingaki en sorte que ba malade na sala nini ekende kwa mona ke naza mwana moko na ye na nzela malade ngozaki malade nini ça ina bande ko bela ba fièvre makambo bele bande ko compliquer nzoto ça dit ele batu bambo ele ba maman na papa mbongo ebele on a pendant combien de ans donc wana ezalaki déjà à partir déjà ça a fait na ba 80 wana yo conseil de maladie ne soit que combien de temps bon maladie wana eyai kozwanga déjà après près 9 ans 9 ans 10 ans déjà ah ouais 9 ans 10 ans et kokwa ye ko sala ngai ba cérémonie après ba cérémonie ça les savoir c'est à dire ba makambo nous nazo raconter isa makambo moi j'ai vécu dans la prière ndene ko vaincre na kati ya prière na ko découvrir makambo na kati ya prière parce que rien ne marchait dans la vie c'est ce qui m'a poussé maintenant balanzo bazolanda ba ninga ba yeba kokwa sala kinini mama ya mama na bino mama ya mama na ngai aye ko sala nga ba cérémonie na nzela ya ba camarade ne associaki associé bito sala mwana oyo ba cérémonie na nzela ya cérémonie wana nzoka nde ezalaki mariage nocturne oyo koko na biso azokende kosala na ngai dans âge wana koko na bino asali mariage na ndenga spiritualité ndenge ya spiritualité koko aye kosala mariage au fait ya nzoka da bande kosala croyait que azosilisa maladie na ndenge ya spiritualité alobaki ke banzambe to ba honoraki banzambe te nzoka ezalaki mariage oyo azosala na ngai après mariage j'ai vécu des choses très très compliquées et très terribles na ba âge moko très sombre ba 11 ans j'ai commencé maintenant à vivre maman réalité ya femme de nuit batu bayoka ngolo bola ba aventure c'est-à-dire eza na batu mususu bazo vivre makambo yo moi je vécu réalité ya mwasi ya butu c'est-à-dire olala boye oza likolo ya mbetu mais okiti na mabele oya ressentir sous-vêtement ekiti
au tikalini avec na ba mai ya mibali tout ça en vrai wana kana koko na yo wana kaka na koko na ngai ça dit ba réalité nous soki na oloba makambo parce que na yeko trouver on a kata prière di koko na yeko ko sentir que na donc yo bo banda ko comprendre te ozoye baté que maman ça mande yo mona oka normal na banda ko comprendre le côté parce que ça makambo est spirituel ça dit makambo ya molimo il faut za la paix monta molimo pour na ko comprendre makambo oyo. Parce que c'est ce qui m'a poussé à découvrir Babiloko. Ils allaient difficulté, ils allaient souffrance, ils allaient makambo nganazo vivre. C'est-à-dire rien ne marche. C'est ce qui m'a poussé maintenant à prier nzambe na ba profondeur. Parce que Bible zolo ba que la profondeur appelle la profondeur. C'est ce que le faire guise le faire. Nde na continue na profondeur na yeko yeba nde sikoyo makambo oyo ya komona ke koko nda sala makambo oyo. Tawana nyos koko asali. Première fois moni, deuxième fois moni, troisième fois ça bongo. Ba parents peut banda ko comprendre le côté. Ba parents à ce temps-là na ko ko yebisa bango et le côté parce que na ba 11 ans déjà na zaki na mona moké. Je ne pouvais pas à dire à mes parents par rapport à makambo nyonso ezo komela ngai. Donc yo zaka de na femme de nuit. Ça ina zaki de na femme de nuit na ngai na bo mona déjà na zo kene na ye. Donc c'est un peu ça. Donc là ozokola na ye. Ti nazokola na ye. Nde sikoyo eloko esali sikoyo na ko découvrir makambo yo. Tant on a commis sikoyo na choix ya libala. OK. Nde ne ko comprendre que na simba oyo ezo simbate. Na kende oyo ezo simbate. Na kende oyo simbate. Moi j'ai expérimenté des kambo ya choix. Na sali choix ya 9 sœurs, 9 femmes. Il y a libala, ça n'a pas tenu. C'est pour cela tant on a sali makambo na bino Seigneur. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Ngai naza musali na yo. Na simba bozo kene bone simate, na kene bozo simate. C'est ce qui m'a poussé maintenant. J'ai senti à moi cette conviction de chercher la face de l'Éternel. C'est par là ndena yeko découvrir makambo yo. Et c'est pas ça qui n'est ni. Au vandi, au binté, na yebi en osko na kata mona. Parce que mon toto aura temps, hein. Oui. Makamane aura temps, ezo. O amema ki on église nani. O fanda ko yoka ki parole nzambe na matoyi. O lala ki o moni. Et là on y a c'est pour ça que yo o yamba yeso ezaki par rapport ya ba mariage o raté ya ba 9 femmes. O proposé ba on kezo simbate. Musala pezo simbate. Oyeba ki on deni falo sana o sala nini pour comprendre. Omoni makambo yo mama na ngai et tozana na première partie makambo yo parce que lelo bana nzabe bana posa ya vérité. Basus na posa ti à gauche à droite. Les enfants de Dieu ont besoin de la vérité. Tu as la posa vérité parce que nous sommes en train de marcher au temps de la fin. On n'a pas besoin ya ko kene na sens ya ba hypocrisie pour na ko boma bana nzambe. Babiloko yo to ko kende papa akozala awa akoya na ba d'autres parties maman na biso akoya mwasi oyo nazana esko akoya famille akoya ba témoigner ba makambo oyo. Alors c'est ce qui a fait que na découvrir babiloko oyo parce que na simi mwasi zo simate na ke oyo zo simate na ke oyo zo simate na bi non moi je suis un enfant de Dieu. Alors pourquoi makambo eko simate lokwa na za mwana nzambe pe na mose na nzambe bakobenga nga aventurier pamba na bi non je me suis décidé maintenant bilobi oyo dans la conviction ça vient de l'Éternel mais ce qui n'est pas conviction ça ne vient pas de l'Éternel. Mais on a mari de on a femme de nuit moye bakinza bazali femme de nuit on a tikala le côté pour bunga nzela nzambe. Merci. Femme de nuit ou mari de nuit abangaka présence nzambe te. Bisika nzamba zali bisika démon azali mutako sayote bisika nzamba zali c'est là aussi réside les démons démons banga nzamba te pour avana na ye. Moi j'étais un enfant de Dieu mais le diable me combattait. Pourquoi? C'est par rapport à la promesse, c'est-à-dire ezana batu mususu ana promesse nzamba le diable azo combattre. Mais le exemple plutôt qu'il n'a par rapport à Joseph. Joseph avait la promesse du Seigneur. Joseph avait la promesse nzamba pesier. Mais le diable a tika qui était jusqu'à terre pour le diable l'a amené. Ba trahir, ba teka, ba kene na ye tina maison nani, nanda kwa nani ya Potiphar. Suko oyeba kindenge nini parce que balande bazola na bani na baye ba to communauté to komi place wana moni place oyo ngoloba que oyeba kike osala ki mariage na koko na yo ozaki de na mari de nuit depuis 11 ans
Et c'est pas ça qui n'est pas ça qui est témoignage, et pas ça qui on va bien prophétie, au ça qui n'est bapesa ki ngai prophétie te bapesa nga témoignage te to bapesa nga lisolo moko boye te oyebi na vie chrétien lelo il faut batu bayebango nous devons faire le parcours personnel avec le Seigneur pona koyeba ke nzamba tambolaka nanga nzamba yebinga c'est-à-dire j'ai commencé à chercher l'Éternel parce que na 9 basiwana 9e mois si na yekobana conscience c'est sali conscience c'est sali alors tant on a bali moi na siwana ça n'a pas tenu alors j'ai commencé maintenant à poser des questions donc kabana moi na siwana na ba biloko moko bo trop bizarre donc biloko moko éphémère très banal au ko imaginer maintenant je me suis reculé un peu faire l'introspection donc la même conscience c'est sali oui pourquoi na kabana moi na siwana tandis que zaki moi na malamu abane koyembela nzambe abane kosela nzambe une femme de prière alors nakoko kabana mwana mwasi oyo pourquoi alors na nzela wana tanga na bani kosala maintenant ba introspection conscience c'est sali c'est par là le Seigneur maintenant a commencé maintenant à me révéler ya koloba ke mabeza nango na mwana mwasi oyo te mabeza na yo parce que tu étais déjà marié de basala yo déjà ba cérémonie wana wana yo moko moni yo bozo yo kanzambe ndangolo wana ngai moko nzamba zo lobela ngai c'est-à-dire ba cérémonie nde basala ngai nde kainga makambo yo tant on a bali moi na moi so nazala qui souffrait j'étais déjà un homme de Dieu consacré loin des gens mais combattu nzela ilo donc si je comprends bien balanjo bazolanda biso bana nzambe okoko za posa pasteur merci okokoza oza homme de Dieu ouais makasi ba pambola ba sokola nyonso tamso zape na makambo e kangaka yo neti ba mari de nuit ba femme de nuit avance papa merci maman nangina lo baboye omoni likambo ya même ya ba femme de nuit oyo ezana basi mosusu to mibale mosusu akoloba kende na yo ngai na mobali nano na age ya kobala mwasi mosusu tout ça to kende na ona kitoko tout ça babiloko wana ezaka na consentement ya moto te ce sont des esprits ya femme au mari de nuit ndekanga makambo oyo nous sommes des victimes ya makambo oyo bayaka bakei bakei alors na nzela ya koluka nzambe ndekola ekotalisanga ke yo za quelque part yo babala yo quelque part est-ce que vous pouvez imaginer ngam na bali mama pona bala makambo pona bala mwasi 9e femme oyo na sali 4 ans ya kifiançailles nazoluka mbongo lokola eloko nazoluka mbongo na mwinda na ozwa te mbongo na luka na mwinda 4 ans ya fiançailles na luka mbongo na ozwa te mais j'étais quelque part pourquoi parce que mwasi oyo akina posate ngana bala dans la finalité ya makambo ndene ko sala divorce ya makambo après nalali na butu le Seigneur m'a parlé Absinga tu es quelque part obelo na monaki na ye ko mona oyo nkola talisinga na moni na Bible nanga na maboko j'ai bien costume en cravate na Bible mais na kenaka kolala wapi na dali ya nyei dal nalala na dal bachela ngai mbeto kuna tete reza kuna na mwasi to lala na ye kuna wana koko na biso na mona na dal yangi naza kuna na mbeto tout était là yebisa ngai mutu azola na dal na moyi ozambo parce que eloko mutu ye moko asali matière fécale oyo mutu asali oyo yo moko yo sali so odomona mabe so nyati yango yebisa nga lokoneza ka ndenge nini so yo balali siyo kuna ozandenge nini c'était terrible nde makambo na ye komona nkola bandi kotalisanga ne longi na moni koka to changer lokola métis suka ta na quelle profondeur donc mutu mabi c'est le jour de ton salut aujourd'hui nde na ye komona sko elongi ya koko na biso c'est par là je me suis révolté bible zo lo bana na livre hébreu bible lobi Moïse alobi babi Moïse refusa d'être appelé fils de Pharaon. C'est par là que on a moni coco. Je me suis révolté maintenant. Je dit non, ngana ko vivre na ko demeurer sur la vie ôté. Jamais na ko vivre sur la vie ôté. Babi ke baloba biso soki omoni mutana kombe ban e bakisa mingi susu. Nazoye bisayo quand je vis ces choses. Maman, ngana koya na ba moto. Koko talabi mwano déjà yebi vérité. Koko akufa biazali. Koko akufa c'est par rapport ya koluka nzambe. Voilà pourquoi nazo yebisa bandeko bazolanda biso. Prière ezelo ko basaka na kana ngote. Prière efutaka. Keba
na mwasi ya mabondeli pe na mobala mabondeli oyebi biso bana nzambe il y a des fois lelo bat baza ko se minimiser pour azo bondela sali 20 ans 15 ans ça n'a pas tenu prière pe biso bana nzambe tozala ola moto ba sali opération oyebi moto ba sali opération ce qui ba sali opération avalia alukaka sali loko moko ba ko ba ko benga même des hommes de ba pasteur sambela pona muntu wana ba ko benga ba intercesseur o sambela pona muntu wana ba ko benga ba intel ba ko benga eloko wana et aka très important lorsque muntu asali eloko wana e komaka mitema ba te sa ekiti benga eloko moko o soulever eloko moko pasteur moko pe a divorcé quand basi chantre mon père chrétien il y a son cas c'est fois quelque part tam souper ba mari de nuit na tout si je comprends. Oui, vous avez soulevé un très point important. Babilo comme susu ekoki kozala me bali ya butu to basi ya butu. Babylone msupe koza la paix en côté. Vous savez, l'église est en train de parcourir au temps de la fin. Parce que auparavant, la connaissance était moins. Connaissance est acquis assez. De l'eau connaissance est augmentée. Parce que Daniel Azoloba, oui, connaissance est développée. Daniel Azoloba, dans les derniers temps, la connaissance déjà s'augmentera. Babylone comme sous ce koza là, moi si to mobile ya buto. Et d'autres choses koza la paix, moi si ya buto pe mobile ya buto te. Bilo comme sous koza là par rapport ya engagement. Parce que le lobat baza patienter. Parce que nanza baza patienter. Ba nanza baza patienter. Baza beaucoup plus emporté na ba vana bango. Mais ce qui est là que ça ko sepeli sangai na nzela ya makoni parce que nous devons toujours référer dans la parole du Seigneur. Bible zoloba na biso dans les derniers jours. Il y aura toujours des faux prophètes. Ba iboko reconnaître bango ba pesi ba qualité, ba caractère na bango. Oye bango na posa ya kolata, posa ya bongo, lolendo ya kolakisa ba bien na bango na makambo belé bo. Nous sommes en train déjà de parcourir au temps de la fin. Voilà pourquoi je suis en train de dire à tous les spectateurs na biso na quatre coins du monde entier, nous parcourons déjà au temps de la fin. Tous kenya na ta suka. Bilo musuba ko komone ko za ngope ya ngote, mais ko za mutu moko s'engager dans ma camobo exigence wana de permettre à Salanine à Tikalanam à Boya Mwasi. Merci beaucoup ton témoignage parce que nous avons ça un peu moins soufflé. Merci madame. Tozongi siko na témoignage au côté siko mabondi. Tant on a bandi siko yoko sambela. Na bandi ko sambela, na bandi ko sambela. Quoi zo changer ba forme. C'est métis, métis donc oui parce que de nature mutuno so zakana guna mutuno so zakana guna est préféré mutuno so kana na balima na est préféré mutuno so kana ba couleur na est préféré en vrai dire alors quoi to changer ba multi système tout ça na fait ya prière se parler le Seigneur m'a identifié bilobia oyo biso tozo luka ozolana oyo biso tozo luka eza ya biso oyo tozo mona teza ya nza alors tant on a ko luka pourquoi j'ai cherché d'abord à découvrir identité ya solo ce par là le Seigneur m'a identifié que muta sala kama kamoza koko na mino alors le koko a senti maintenant que awa déjà la commune na morceau dire lesko babandi ko achever ngai tamba achever premièrement na ndeni liwe mama leki na biso iko kufa to lani na matanga nakata matanga bachapine c'est pas là moto na vandi na kiti na koya na moto j'espère maboko nanga eza différent ba baota la biso za musika yeti pa yozo mona maboko nanga eza na basine ya différent na aw na ko koya même na mokongo na koyi na moto alors tant na koyi na moto wana j'ai vu un main on a tikala komona te na mukene voilà pourquoi nous devons se confier à l'Éternel Dieu des armées nzamba batela ka baoya ye na moni loboko elongolanga na moto loboko longolinga na moto après moto na ba kenanga na mama embo na sali 6 mois na hôpital mayebi mangaka na mokongo mayebi mangaka on a ka ba combat ya mwasa ba ya parce que koko azalaki na mission akina mission nanga pourquoi cette mission c'est-à-dire na andeur ya kozala mwasa ya buto parce que combo même ya Saumba ngana hérité yango na koko ya Saumba pas sonner moi bien même ndona merci ndona merci c'est-à-dire au changeant on te point à mission na
Merci vraiment. Na ba suite ya temps to luka ba avocat parce que makamoza ko veut ba constitution tout ça, on va changer tout ça. C'est-à-dire na ko kende ko koya na moto pe na ko ya ko mona loboko ya Nzambe ko sauvenga. O ko ko zala ikaka na mission. Mission za kinini. Andero ya ko zala mwasi ya buto. Parce que Congo ya saumba wana la kisi mutu ba ko isa te. C'est-à-dire saumba ko koya na libulu oyo yemo kwa Timoli. Akoya libulu ya Timoli. Oyo muta Timoli ya ko ya te. C'est-à-dire muta ko tanda kwa matobo aboma ite. Ne ko nzoka ne koko na biso. Papa ya papa na biso aki makamdo ba aki associé. Donc papa na koko. Na koko. Donc ba aki associé. Ezata maman na ite mais maman ya maman na ye. Maman ya mwasi na ye. Nde ba aki associé. Parce que ba yeba ki ke zemi oyo. Ndeta matolo ba na Jérémie. Abi avant que tu fis dans la vente de ta mère, je te connaissais. Ça dit nzamba yeba ki. Ba yeba ki de a grossesse oyo. Ba bi ke mwana ko zala mosali. Mwa ko sauver humanité. Mwana ko bikisa babeli. Mwa ko sala makambo belé. Nde ba ko sala associé. Ya ko sala ni. Ya ko déstabiliser vie na ngai. Et voilà pourquoi Nanzela ya koluka Nzambe na bomoi. Nzambe asali biso oyo tozala lelo. Soko kangola magindenge nini c'est pas ça ndenge nini ko po yomo zaki da musana Nzambe muza ambasa butu. Oui. Soko bande ba camarade na onde ba kangola ki obieka yomo kota ya profondeur na ya prière luki délivrance. Eloko na ko yebisa bana Nzambe no so ba olanda biso. La première des choses Bible lobi na biso dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur tout péché. Balu ba pasteur te. Balu ba évêque te. Balu ba prophète te. Babi sur tout péché. Sexe nous et dans la moisi mobile même ba pasteur. Le premier année lelo de l'unto comme ça va pasteur le gola banzambe. To comme ça ba évêque le gola banzambe. To comme ba prophète le gola banzambe. Lobi yo muto yebi parce que muto a la capacité à côté le banzambe za muto a yambier sur le gola mon conspect mon pikisi. C'est-à-dire j'ai été grandi dans le pied de mon père spirituel. Père à son nom, mon papa, Mouzé Guy Kalobi. Il est déjà décédé. J'étais dans ce et c'est pas ça qui n'est délivrance na yo. Et c'est pas ça qui n'est no sala qui n'est pose à la délivrer. Alors ce qui pour nazala délivrer, c'est-à-dire ezali ngolu oyonga na zwaki. Na ya makolo ya papa nanga. Cette grâce que j'avais reçue dans le pied de mon père, cette grâce c'est quoi? C'est la grâce ou les dons de la prière. Parce que prière les dons, c'est ce qui a fait que mon père m'a communiqué cette don. Mon père spirituel, il s'appelle Mouzé Guy Kalobi. Yende mutafetenga grâce. Alors nanzela ya grâce wana. Ndena yeko découvrir nanzela ko bona na yeko découvrir que j'étais quelque part, j'ai commencé maintenant à multiplier parce que le Seigneur m'a pas convaincu. Il y a Luka un tel ou un tel. C'est-à-dire na yeko zwa conviction ya ko Luka Nzambe ya bomo ngamoko. C'est pas là j'étais délivré. Et c'est pas ça qui n'est au sambela que chaki mai au ça tout ça. Non, na chaki maïté. Dans cela kaka ya lo sambo, c'est pas là le Seigneur a commencé maintenant à se venger. Le Seigneur a commencé maintenant à se venger. Même Bible les autres dans le livre Exode. Alors bi Nicolas Zoé Samouz a prié pour les sorciers. Dans d'autres pas les magiciens. Dans lui c'est comme les magiciens. Surtout que na ba Thompson na ba Thompson qui délivrance koko za déjà té koko kufi. Ta na yeko zwa avant na zwa délivrance koko yeko kufa. Après ko kufa ya koko c'est par là na mani ko zwa délivrance. Liboso ya mobile mutakufa ki. Wana na zwa délivrance te. Ya mobile papa kufi. Ya koko ya mobile ayeko kufa wa boti papa nanga. Ayeko kufa. Ya mibale o ya mwasi. Nda yeko kufa. Wayeko kufa tango yeko kufa ya mwasi nesikoyo na yeko kangolama ya kozala libre en toute chose. Yo to bomaki na ba prière alors. Maman kosakana muta prière te ata lelo azotambola makolungula tos azozanga bisika kolala. Un homme de prière sera un homme de prière. Oui prière est un passeport surnaturel. Prière ko longola yo awa et que non nazi. Prière ko longolo awa et que non Amérique. Prière est un passeport surnaturel. Il faut que bana moto ya prière. Atozo mona tamona papa. Atozo mona tamona liputa. Keba. Prière les semence. Lobe kobota. Mon père m'a enseigné la prière. C'est ce qui a fait cet résultat. Après na yeko bala. Donc avant d'abord na mona koko akufa. Parce qu'avant na mona koko akufa ndé na yaki ko bala.
nde tango na bali libali eko kabwana tango libali kabwani c'est ce qui a fait maintenant na eko luka siko nani nzambe tango siko na eko luka nzambe ndeko kwa mbale osani ayeko kufa ya mwase osani ni ayeko kufa c'est maintenant na bo moto ko ba neko lo bano pe lo te na bo moto surtout koko ya mwasi nda ba neko lo bana ngai abi yo za mobali nanga j'ai senti ces histoires moi maintenant ça m'étonne eza na bato musuba mama musozoka mwana na ye baso sukola ye libanda ya de mama sukola bana libanda biso tango to bane kokola ya na papa moto bana benge mutelesi papa na soki to moni biso to bane kola to kima mais ba mama mena bana otula mais boto kima e pona nini ata mutu lokola bino ata mutu lokola bato nyonso mais c'est que nous on voyait bato musuba na mona moti baso beta biso tout ça. Et ça, maman me solo ba mutaro yaka ba pese. Oh moi sinanga tout ça. Moi sinayo obai na mbongo combien. Na excès ya koloba makambo. Neba na ebele ba trouver makambo. Na bala na bonde la pona mama moko. Na nzela ya makambo yo ayokanga na église. Mama moko azalaki mwasi ya mouvancier na ta mobutu. Mwasi ya mokonzi na ta mobutu. Na nzela makambo oyo. Ba lukai na ndaku ya nganga. Bazoi na ndako mama na monga boti mona liboso ya mibale ya misato ye 4e babando ko lukaze mezo ya te parce que baboti basi mibale 3 hommes so ba komi ko luka mwana mwasi ba keiba nganga moko nganga bio kobota mwana mwasi mais soko boti mwana mwasi ya usani ya ozo ngane awa ta baboti ye ba ya lisusuté ablali abdo ti abani ko kola akomi na âge moko ya maturité akomi ko mona nani mobali moko bani ko coucher na ye. C'est ce qui a fait que moi na mwasi na ye kobala na nzela kobala kobote comme problème pour moi si abuti pour mbala buto a compliquer makambo tali mabota abandi ukababota libale comme na ba incompréhension non en dehors ya bana mais en dehors nini yaka ya bangu libale parce que cet homme est au milieu de cet mariage abandi ko compliquer bango jusqu'à tel point que kutana mamana quand on a commencé à prier. La maman est tombée, l'esprit a commencé maintenant à parler. Abi ngana za baluka kinga boye nanda kwa nganga tout ça esprit qui. Merci beaucoup prophète Eline abi que tu soutenir biso deuxième partie et témoignage biso parce que témoignage ça moulai dans propos si biso te habitant na biso et ça moi mukoso habitant awa et ça yebi technique ndenge za liloba nini oyo ya mokoko koloba parce que oko ya lisusu pour ça témoignage yo ça deuxième partie na ba o ba olanda yo o baza ba problème neti ba mari de nuit o pe ba o vivre tam so yebi neti ke un mari de nuit amona ke koko nanga mwasa linganga mingi koko nanga mobala linganga mingi babiloko ezaka lali na butu tam so azo a se sentir que non so ça rapporte tam suna mutu pantalon kiti oyeba te il faut basani parce que to komi na moi suka émission les lobaya suka ezaka ke émission toujours continuer parce que ezali première série ya koloba ezebele to kenda ko expliquer bana nzamba kambo ebele les lobaya suka ezaka ke bazana posa ya kozala délivrer pe ya kokutana na musali onkola tindi bana posa komona authenticité ya nzambe o bazana posa ba mona ke makambo azo vivre eza yango parce que moi si tombala buta pesa mobali to moi si bo konzi na kati ya mona ke azali c'est-à-dire o azo mona ke par rapport à makambo to ko ikoloba ou il est intéressé ya osona mosena za qu'il m'appelle OK to rebonde la pona ye parce que nous sommes là pour na bango nous sommes des serviteurs pour na bango moto pozo yo fabenga na numéro nini moto pozo ngai akoyi ko benga ngai na plus 243 82 21 854. Poison église eza wapi? Église eza na commune ya Limete, précisément 12e rue Limete et Mombele avenue Langa numéro 71 bis. Merci beaucoup papa nayebi que toza sous temps na biso merci Simon to si émission na biso deuxième partie ya témoignage na biso
Merci beaucoup na fidélité na bino. Merci parce que vous avez branché votre thème pour la cause la émission na biso na chez biso TV chez biso TV ta chaîne ya munene bo chaîne ya mbela bino ba sala nzambe ya kitoko ya malamu ba pesa conseil yo ba pesa bino ba prière ya malamu. Pourquoi pas je dis merci beaucoup na tous les techniques na biso ba Dinish Mosolo Eli na personne beauté. Pourquoi pas je dis encore merci à Chris Nesma caméra na biso. On appelle ça un gros bisou. À biso na za penda bien bo Chris nta contrôler nga. Na pesa so merci na mon Dieu. Yenda linga nga. Naza alelo quand to ba suki yeso ayete. Segeto muna. Dr. Zana bino kaka. Ciao. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte oui. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fois de tenir sur tu vas pas mouchard non style oui. Pas biso pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749 spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi bayi bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonaye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Isika bazo za bana baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Seti Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fongama même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza très ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele comment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mongongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, bah, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso, na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10. Topé, Bengibisona, plus 243, 97, 666, 66, 04. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.